sanate Félix Antoine Tshisekedi nde azongisa Katumbi anyata lisusu Congo. Sabana otala ngona musika tango azali na opposition. Oh babengaki opposition. Lelo komi nango foin na foin. Mbote na bimande kubalandi partout pour misana kolanda biso na Tindika télévision chaîne idéale mais la cabine ba actualité na tango oesengeli ndena baka toujours kimia Irénée partout na mabota na bino. Un grand merci à nos boss Orifin Kisombe elongo na Papi Kelly na mokola lelo to ekosala analyse par rapport à l'actualité politique ya République démocratique di Congo. Lobinde zalaki clôture ya réconciliation ya ba leader Katange kuna na Lubumbashi toko lobela lisusu ndenge Félix Tshisekedi azomi na Burundi pour na kolobela makambo tali sécurité économie pe commerce ekozala l'avantage pour na mboka na biso République démocratique du Congo et en plus toko lobela likambo ya procès Chebea bande ko balandi bozo ba stylo pe babiki na bino pour tout ça la décryptage ya ba analyse politique ya République démocratique du Congo. Bande ko balandi to bisono so lolengi kani na katanga kuna ba koloki bengamaki batu bafandaki sango asangisaki ba leader ya espace katangese pour natina ko solola pour natina ko se réconcilier. Tout d'abord, ndende konanga sambo olunga lobaki na mikolo eleki esengeli toyeba bazo réconcilier banani po baswanaki nini ezalaki nini toyebi te eloko ni elekanaki kaka boye toyoki babengisi réconciliation. Toyebi sono que Moïse Katumbi azalaki membre asalaki na gouvernement ya Joseph Kabila ou azaki président na ye obande ko pese ba injonction Oyo ba travail qui a eu compte rendu à ma camion sur Ebane Koleka. Selon les rumeurs qui nous est parvenu, et loko babunda qui peut wawelela qui esali kamo bakari minière. Bande ko balandi komona ba pesio cop yo mutozo ke koteka ozo bénéficier koleka mukolo cop. Yangwane bomagi masolo. Moïse Katumbi azo ke koteka ba matière première na place au ba mesana déjà koke ko exploiter yango ye ba tie prix mususu ya tie prix mususu bénéfice a tie na libenga na ye etango basango komela ki jikaka lobino omoni azo roulenga nde matata nyoso ibandaki. Mais pourquoi attendre ces moments pour na ko faire réconcilier bango tandis que le gouvernement a kalesi kweki tozana gouvernement ya sika. Ba question mituna maki ebele est-ce que ça bombe retardement, est-ce que rébellion en gestation, est-ce que ba question ezala ki poser ebele kasi na ba koloko na réconciliation na place to mona ba acteur rebelle katangese de balobi réconciliation to moni sama lukonde te to moni batamine ne mineno bazoka mba institution to moni bangoti. Kasi tozomona plusieurs figures ya PPRD. Plusieurs figures ya FCC. Plusieurs figures kaka ya gouvernement où il est kaki nde ba réconciliation. To moni na yema Moïse Katumbi azalaki pe wana. Fallait pas benga batu ya kyungu wa kumwanza ba adepte na epe ba ya réconciliation. Po ba on peut baza ba katange. Kasi pourquoi ba ya kité? To benga yango complot, to benga yango ni chose étonnante que la dimanche c'est qui clôture où il fallait à la samedi ba reporter qui na dimanche bane cause la autorité morale na bango aya kaka nde basala na Kingakat. Donc Kingakat et se déplacer et qui na Katanga to benga yango bongo komona jikaka akomi bateli kit spécial de bomona na betando na photo wana liboso ya batu nyonso pona nini navandaki na place moko te na bandeko nyonso na bandeki toyaka na l'église to vandi koto yo koto ndeko avandi kote kuna. Pourquoi batieli Joseph Kabila kiti moko spécial ya ye moko? Point d'interrogation. Pona ndako nzambe ki parate waza mokonzi
Waza to mona Félix Tshisekedi tangando kesambe na Philadelphie andova na kitsa liboso mais côté ya bandimi est-ce que ba tchaki ye place na mise à part liboso lokola mokonzi Yesu Kristo bazozela batu nyonso pona kolakisa mabongisi wana réconciliation wana colloque wana eza na eloko mususu na sima peso totali bien réconciliation to benga en réconciliation pona ba carré minière lisusu oh toyebi biso nyonso eloko ya motuya oyo basali ko bundela basali ko welela ezali ba carré minière wapi kani toyebi na Katanga carré minière wana oyo toyebi ba exploitaka toyebaki il fallait ba exploiter yango pendant 40 ans selon les experts internationaux au bayaka wana mais ngana bino toyebi ba exploiter yango pendant 4 ans seulement ba minerai nyonso esila ebunga ezozele botama toyebi so nyonso ezali ba minerai ezali matière moko naturelle nzambe tata ye moko mutabotisaka yango tozonga mo muketa Félix Tshisekedi nazwaka bokonzi diama moko ya munene bimana kabeaka mwanga ya munene je vous dis lisolongo pe silaka aboy na balambert mende na muto amelaki diama babomaki bamisaki diama menda tek donc soki tolandi pena bien makambo koloba na bino ezali ebele congolais abosanaka rapidement esengeli tobombaka ba archive ya histoire pona mikolo likambo ekobima to bimisilaka bino yango wapikani miba o toyebi biso nyonso ezalaki na capacité à exploiter yango pendant 40 ans mais na 4 ans sous règne ya bato ba réconciliation ba exploiter yango ba minerai nyonso toloba esilite po esilaka te et diminuer pour botala niveau nini exploitation niveau nini bazalaki na yango gourmandise nini bazalaki na yango gourmandise nini bazalaki na yango mais tango bamoni mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akoti na bokonzi libanga ya wolo ya munene nayebi te nde na ko expliquer yango nayebi te so ba image yango tomona yango po nga na lingaka mingi ba image elobaki maloba diama munene bimi mokili esepeli mingi République démocratique du Congo pona kolakisa sino nzambe bandai kozi to bandai kozela na nzambe tindela biso mwana mboka nzambe to lembi na pasi diama munene bima babeba tsango na mise munyoso atalaka diama munene melisola diama wana yebana kati kasi badongolo miso balobi te toko perdre kaka boete lokola carte na biso to beti déjà et simbité na cour constitutionnelle déjà ba changer président cour constitutionnelle o azingaki asala en faveur na biso ba timbeli déjà que tant mapona meko salama biso moye to bima ezati ba yena betando moni Félix Tshisekedi abimisi alongoli président wana parce que amona ki azana chance lisusu te ya koyiba ba élection lisusu yango wana alongoli ye atie mutu na ye na lobi pourquoi sali appel na Assemblée nationale pour na tina ko nommer ba juge ya cour constitutionnelle mibeko yango moko lobi ke nyonso esengeli esalama na ba norme ndenge makomami esengi kasi wana ezalaki na ba norme te alobi tenga sengeli nazala modèle soki totali pe bien Félix Tshisekedi faut ça le livre sengeli to ça le livre po azokende pena na kati ya makolo ya makambo ya lobaki nde balobaka toza mpona exemple Jésus Christ yo pe sengeli tozwa exemple po tomonaki tina te batiaki bato misusu père de la démocratie tomoni pe tina nini te démocratie ya mayele mabe po lobi aya po azonga lisu na bokonzi soki totali bien bandeko balandi réconciliation bakter ya ba mikonzi to ba acteur a minene ya Katanga wana ezali na complot pour na 2023 to wapikani tobo déjà matata ponyo ke États-Unis pour na kosolola nini pambate selon les rumeurs qui nous est parvenu
Matata Ponyo azali pion ya Jikaka pour la élection 2023. Dauphin oyerataka. Bakanisa kike dauphin otokobimisa. Ezali Félix Antoine Tshisekedi toko manipuler na ndenge nyonso tolingi, mais dauphin oyo bango bakanisa ki esimba kiti. Moni nzambe soka alingi abimisa bandoki na poisa. Akokota pe na kaya bandoki azwi pe yo mwana nzambe meme na butu na kaya bandoki avandisi yo pe. Omoni ba plan na bango ba stratégie ekoti ebimi. Yo na moi obandi prière o dévoiler ba action na bango nyonso. Ndenge kaka esalemi na Jikaka. Deuxième plan na ye ezali mama Olive. Bozomona ndenge azo bandeki kosala ba action na ye, ba discours na ye na Est ya République, ndenge azoloba o sentir kaka ba dire moko boye ke balingaki basimbisa président actuel touche po lobi bango babima mutu malamu. Mena mabongisi ya Nzambe na motema malamu azalaka na yango ye nani tika na benga ye mutu atombolo président Félix Antoine Tshisekedi alobi te o makila nanga des pères et des mères je suis congolais et sengeli peuple et c'est retour botala be exploit sali na 3 ans oyo malgré population azana nzala zolia te mais tokolia kaka déjà boyokaki inspecteur mokonzi ba inspecteur général ya finance nenga lobaki mboka otomoni lelo na 3 ans za subongo te Kongo ya lelo na lobi ekokani te bolanda ki pe sama lukonde nenga lobaki na ba investisseur toza déjà dans les bons lobi eza bien koleka lelo qui est à l'état na trésor public mbongo ezongi Congo ezongi donc na calendrier na liste mondiale ya ba pays ko biso to bande ko figurer na biso te na ba place ya kitoko ya malamu wana to sito zongi guerre na este oyo bango bazali ba commanditaire po ba payer ba minéraux oyo ba ke ko salela réconciliation po ba zo parti wana ba exploiter ba minéraux o essayer diminuer po ba kota musu ba salango mboka na kati ya mboka oyo ko échouer po to yebi biso nyonso ke déjà Félix Tshisekedi muta ko battre jusque là à monanité na ba détail makambo nazolo ba tout à l'heure na ko expliquer le pourquoi na lobby bongo tika na pesa na mbote na papa Joki Kumanda kuna na Londres salutation spéciale na yo le professeur Jean-Marc Matafwadi aux États-Unis en tout cas bino bo participer kana ko pesa nga ba idée par rapport à analyse politique. Donc yo poso ko lingo participer ka benganga na numéro ezali affiché na écran wana toza mobimba pe soko lingo apporter pierre na yo au répondre bo le kana émission pour na ko apporter expertise na yo porte ezali polele au bengi biso to ko yamba yo ko apporter soutien na yo éclaircissement par rapport à l'opinion publique pour toza wana pour na ko communiquer to bo sanate Félix Antoine Tshisekedi nde azongisa Katumbi anyata lisusu Congo. Sabanda otala ngona musika tango azali na opposition. O babenga ki opposition. Lele komi nango foin. N'est-ce pas Félix Antoine Tshisekedi na motema ya mawa na ya zalaka nango. Tango basali complot en Genève. Bayokanaki qui était to finaye totinda mutu na so pion aza facile à manipuler pour lelo to moni yango na lobi yango na pamba te to moni na carnet nanga na énuméré ba facteur ya corruption nyonso oyo ba corrompre muto to ngeto cha o ambi bengaka président Eli to landa ki boketu premier za opposant maloba ki yango malgré aloba oyo muto aloba biloba na sia biloba na ye tokuta masanga bimisaka ba vérité kaka muto ba kote lisanga ya mabe oyo nde a proteza Jikaka na famille na ye na ba bien na ye soki atekaki na communauté internationale mais azakuna na ye mais CPI esi kanga ye kaka muto ba kote lisanga po to benga ngo lisanga to moni pe il fallait ba banana ko yebisa biso to bundelaki eloko kingani yango basangisi biso na sango po basangisa biso likambo wana esila loko babundelaki makambo etali ba minéré basangisi bango pe basala likita bapiye lisusu ba minéré to bakabola mboka
toyebi biso ke Moïse Katumbi aza mutu moko aza na mwa likonda. Toyebi pe jikaka par rapport ya makambo aza pe na mwa likonda. Tomoni batu kilikili baza na mwa poko tala esengo oyo batu batondaki na komona ka jikaka koyamba na Moïse Katumbi. Na ebite bona nekute zaka bongo te. Ingénieur Rabi balancer biso na esengo oyo tomona. Tolokoti diamant to gagner na Coupe du Monde. Balancer biso na élément wana et puis tozonga na analyse na biso. La sanga mbongo ba lokotaki parce que na yebi batu nyonso o va participer pe na messe wana bazwaki pe ka mwa transport po côté wana bango ba sakanité lo mo abi etambolaki place wana ba journaliste ba côté na kati déjà ba yebi biso se retrouvaki biso tozo sala journalisme ya mbongo te po ça ki na mbongo ensemble les autres sont ba journaliste tozo beta sete mikolo na mikolo ACP ya Gentini Ngobila ezo somba ba militant ba combattant tant na ba militant ba combattant na ba parti nyonso totali palu totali IDPS totali MLC bazo somba opesa misala mais biso tolobi te mokonzi mboka za na vision ya kitoko ya malamu mwana mboka sengei tokanga motema to accompagner po lobi tokoseka ata nzambe na likolo akofuta biso. Et voilà, feti et salemine mamoni jikaka na Katumba yokani. Ba yokani pona bulu moko boye ya kosala mokonzi mboka mabe. Mais to bosana te bandeko balandi. Fait Tshisekedi. Po idéologie o le balobi quand on voit les pères, on voit les fils. On voit les fils, on voit les pères. Tel fils, tel père, tel père, tel fils. 2006 Sphinx délimité a gagné l'élection à bata bango nyonso ekezongi tobo sana pété l'élection uti koleka tant on va sali sanga na bongo ya bandoki tokende to voter te soko komi liboso machine à voter koma kombo ya Fayulu Tchabo et Mupandi kende bozonga mais na mabongisa nzambe le président lobby avec ou sans la machine to kende ba élection to kende to pona totala mayele bango tina suka nzamba bongoli makambo to komine to komi to ko battre bango lo ko banga ezati ba bisa article 64 to biso no so article 64 ane lobini donc ba complot nyo so réconciliation oh boyena bo nyo so na pour 2023 baluka bakwesa mokonzi mboka oh toyebi Félix Tshisekedi azana ba mandat na no belé ya kosala liboso pour ba projet 3 ans car ezala te bon ba sali ba Mobutu ça so combien des années Joseph Kabila c'est 18 ans et le roman côté mais 3 ans ta ba réalisation ba moni ke muto so to pese sur des mandats 10 ans c'est-à-dire Congo comme a poto donc to luka to bloqué ba bloqué na FCC et simbité ba bloqué et on a une sensibilisation na bande ko na biso ile pes nyonso to kotaka ba école to tangaka to sala politique ka poto yete qui fanatisme poto ou son mouvement été tout ça na idéologie il y a le fait Tshisekedi to sala politique ya buzo po lelo oyo lobby tant élection ya to kozana beso ba député bako tcho ndenge nini po moral no muke balobi okabuye te ke obengana yo pe oké ko benga balobi loko moko donc vous allez emporter n'avant nyo sezoya donc to benga ide pes état d'esprit pour nani donc esprit faut aller belé yemoko les faits tiennent Tshisekedi moral est belé idéologie est belé les grands idéologues faut tout tamboura na ma commune aye ndenge ya sala ngo bisa esengi to sala mais tala sikoyo jikaka Moïse Katumbi ainsi de suite ba yokani pona ko créer barrière na président Antoine Félix Tshisekedi mais to yebi to kolonga yango na weni memno 2006 tata longaka 2023 moi na pas olonga bokolo bananga opposition ezali ekoya koja bango nde bakomi ba opposant balanda kesika mbisa landaka isika ma ezochola bango pe balingi balanda place pouvoir ezochola erreur grave pour na jikaka yekutu déjà akwela embargo
pour déjà écoler et ça déjà en cours, ça des pères et des mères témoins diriger exact. Donc bango mbale ba dongolo misu bandoki. Opposition totiké na mutu moko le président Eli ba panza likola 500 millions de dollars. Mozitu atikiye. Tala des gars qui mouté mabe bango yango beto na beto bozaka boye poani. Bobe manaka likola mbongo. Mais tala degré nga mususu baza na solidarité envers bandeko na bango. Na lobi pour nani pour pouvoir pétambola bien. Faut opposition pesa makasi te. Bomoni ndenge ido pese tchaka jusqu'à ka mulunge nande to komi na niveau oyo. C'est parce que bando sentir salaire boy. Moi to ça pe mabe mingi ezate pour ba reçoit pression. Mais nanga côté opposition fon nani ya kotia pression pour gouverner tambo malamu. Heureusement, toza mokondi moko aza veille en tout et pour tout. O ba ministre ba osale coq de jam ayeye moko salibo. O ekebo ezongi ba interpeller IGF Mupandi bazo sala musala. Po na mbongo kaka 500 000. Bandeko balandi makambo ya boye ezo pesa pasi komona ndenge opposant o ami bengaka président Eli to ebité Eli na bandundu Eli na tozo ebate président Eli yango nani batuna ki mutu na mongo question soki mwana na kelasi batuni ki le président de la République mwana ko répondre nini ya lobby oh il faut répondre que président Eli ezala ki Martin Fayulu kasi baboto est-ce que na makamone so mwana okumango ozo mona niveau donc to umeli mingi na lisolo oyo po epesi pasi kasi toli koloba boye en conclusion nyoso boko sala bokomi ko évoquer ba article 64 o boye na ebite interprétation chose ndenge déjà les grands constitutionnistes ye wana kuna pe na assemblée nationale na ebite boko samba ndenge nini donc nyoso na ba barrière o nini ekosimba nango te kasi po mona nde nzamba salaka makambo na tango na ye wana ba réconciliation salema signe salemi to ebiso nyonso ke to bungisi ex ministre sous Ilukamba na kombo ya Emengoy wazalaki ministre ya défense na tango pepe azalaka na gouvernement oyo pe parrain apesa kombo ya jikaka kombo ne mona ko tanga ngote po to sala publicité te oyo apesa pe na kombo wana parrain na ye wana kufaki donc katanga pe eza na matanga kande boyaki na mesi wana bokende pe matanga ekosala bien nde nalobaki na ba grande ligne Félix Tshisekedi na Burundi au menu question ya sécurité commerce pe économie nyonso wana kaka pona ko luka ndenge nini mboka na biso ekobima na crise tozonga mo moke pénurie ya pétrole pe carburant salemi partout dans le monde kasi biso esimbi biso mingi te à cause ya ba stratégie tona loba cause te grâce bokolimisanga grâce ya ba initiative ya mokonzi ya mboka oyo asi asalango avant pasi ekoma na mboka kasi mbala oyo akende kokutana na homologue na ye le président burundais pona koloba likambo estali sécurité to yebi biso so que armée burundaise quelque batu bazalaka pe awa tobundaka na bango elongo kasi oyo balobaki bakolongwa na 2 semaines ba raison ba msusu alobi pona trahison armée congolaise se retrouver na ba armée oyo ba groupe armé ya mabe oyo ezo bundisa bango ba msusu balobi mais raison valable jusque là tozwi nante pe lisusu makambo ya commerce toyebi ke na Burundi biloko ekoko facilité mboka na biso biloko ba daron alimentaire à première nécessité pe ezali ya mwa malonga toko banda pe ko ça l'échange pour bango baza na besoin biloko na biso pe to na besoin biloko na bango mais ministre affaires soki nini babenga ka soki affaire nini musala na nini azoyo kanata teta mokonzi mboka azoke ko sala ka makambo wana nyonso après bokoloba ke mokonzi mboka za mabe bino bosali colloque mais surtout tali bien bino bakatangi na gouvernement oyo ba poste ministériel ya minene bozui musala o mokonzi mboka oke kosala kuna ministre affaires soki nini affaires étrangères soki affaires nini oza wapi musala ya yo
commerce mokonzi akomi ke négocia makamba commerce na yango tokotombelaka mokonzi mboka mokako swa nde nalobaka ntongo pourkua nzambe fo abatelako kaka mpo osala mosala 1000 personnes à la fois yango mpena oza na 2 mandats 3 mandats 4 mandats 5 mandats nde tobenga ye Faci Bizou Faci Beton bandeko balandi na mikolo kwa toyebi tokozwa ba résultat ya malamu par rapport ya makambo bauti kosolola na homologue burundais wazali président na président na biso Félix Antoine Tshisekedi nalobaki lisusu likambo ya procès Shebeya likambo eumeli les voix des sans voix babomaka Shebeya azaki activiste ya ko droit de l'homme obande ko dénoncer ba mabebeli babomaka ye toyebi lisolo ndenge ekomaka kasi na procès wana kombo moko babandaki kozela a répondre etangamaki mpe ezocontinue bazorelate na bafe ndenge nini atindaki ndenge nini akomanditaki oyo wapi basengaki ya répondre na procès wana jusque là toyebi ta koya to akoya te mais ce qui est sûr ndenge barassurer biso na bato oyo basalaka mosala balobi ke bakosala le tout qui est possible pour répondre jikaka esengeli ya korépondre na procès Shebeya mpo kombo na ye mpe etangami esengeli ya kosamba mpo akomi sénateur normal toyebi mpe kombo ya John Numbu etangamaki na kati kasi dossier wana na kofungola na mikolo ekoya mpo na réalisation bazoyebisa biso ke déjà tango ezali pena kokende esengeli tokata émission totikala bino na posa boye po bosabone bopartage na mikolo koya tozomema bino so baanalyse ya kafukafu ya kitoko mpo na ntina kolakisa bino ndenge nini mboka ezali kotambola en tout cas makambo ya koloba ezali ebele kasi tosuki mokolo ya lelo na nsima ya kamera tozalaki na Biyumbui na montage Rabi Matondo soko osepeli na émission oyo komelanga na nimero ezali affiché na baécran soki boza na groupe moko boye oyo epesaka bainformation ya solo zwa nimero nanga kotisa mpona kose documenter lisusu davantage mpo makambo eleka na malamu mpona mokolo ya lelo na suki awa tomona mikolo ele ekoya bye.